L'impression, il a constaté ce que le prêtre a dit et le prêtre a relaté tous les écrits, les citations de Rossi et nous ne pouvons que nous en tenir à ça. Rossi a dit « le peuple gagne toujours » et le prêtre a dit « nous continuons la lutte, nous continuerons jusqu'à la victoire finale ». Les sangs de Rossi et les sangs des autres martyrs n'ont pas été versés pour rien. Et Rossi a donné sa vie pour ces pays, il est parti, les autres martyrs sont partis, et nous qui sommes restés, nous devons continuer à lutter pour que leur mémoire soit honorée. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, Masolo Yakine avec la Servadi Billion de Pukuta Rebecca en mode Matanga, Kakande Bozomo Nangaya. Nous sommes en train de plairer toujours Rossi parce que l'affaire à Rossi est silité, l'affaire à Rossi est Zakaka. Nous sommes aux cathédrales. Il y a Notre-Dame, à la commune, il y a Gombe, ici, il faut célébrer vraiment messe. Il y a bande konabiso batika biso le 25 février na marche oyo toyebi plus na Kinshasa watobungisaki mutu moko munene na kombo ya Rossi Chimanga Mukendi mutu a mekaki un peu kolité na ba o nyoso ezali ba marambo belé ça marana mboka na biso awa. Il est le premier jeune qui s'est donné sa vie à Lukaki Penza Azalawana. À un peu sensibiliser les jeunes pour la lutte, mais voilà, il était parti comme ça jusqu'à là, maintenant à la épée, et obimate. Complication sur complication, famille na isolé là. Tisiko yo famille yebité est-ce que matanga wana bazo kanga yango parce que ils en affaire na maramba politique ils en affaire na batu na biso mboka to nini yango wana pe tokozwa ba interview ya bandeko bazawa. C'est vrai que nous avons suivi les messages de Martin Fayoulou, un des opposants de notre pays, mais au moins nous allons prendre aussi les avis de quelques personnes qui sont ici. Bango pe ba remeka ko expliquer biso ko pe sa biso ba point de vue na bango par rapport à matanga. Il y a Rossi. Pourquoi Bozo Kangayango? Pourquoi Bozo Boya Matanga Rossi et Bima Kinoa Lelaye? Pourquoi Voilà. Donc, prenons d'abord le message ici et puis. La démocratie et la liberté dans son pays. Donc, ce que nous retenons, c'est les testaments de Rossi. Le peuple gagne toujours et nous sommes déterminés à faire triompher cette prophétie. Le peuple gagnera dans ce pays. Lorsqu'il y a la répression, lorsque les Congolais sont morts dans cette situation, qu'est-ce que lui dit? Va-t-il continuer? Ne nous décourageons surtout pas. La dictature aime intimider, la dictature aime laisser croire que nous sommes sans ressources. Je pense que vous avez lu les derniers messages du comité laïque. Il a récapitulé un ensemble des victoires psychologiques, spirituelles et politiques que nous avons pu aujourd'hui capitalisé. Bien sûr, le prix a été lourd. C'était au prix du sacrifice de la vie de certains d'entre nous, de l'intégrité physique d'autres et de la liberté. N'oublions pas que nous avons aussi des amis, des camarades qui sont encore dans les géoles des services de renseignement. Je pense notamment à nos camarades de Filimbi, Carbone Béni et d'autres de Lucia qui sont un peu à travers la République en prison. Donc, même pas en prison au sens juridique du terme, ils sont dans des lieux de détention secrètes. Donc c'est un sacrifice énorme que les mouvements citoyens, les peuples congolais a consenti. Mais une chose est certaine, la peur a changé des camps. Ils ont brandi leurs armes, ils ont brandi les balles, nous avons brandi nos chapelets, nous avons brandi nos prières. Mais surtout, nous avons fait comprendre que nous ne reculerons pas devant la confiscation de nos libertés, de notre démocratie et de l'alternance par une clique d'individus. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au service d'une dictature qu'on voulait mettre en place dans ces pays savent que le peuple congolais non seulement le refuse, le peuple congolais résiste, résistera, mais surtout le peuple gagne toujours. Moi je pensais voir cardinal, comme on appelle donc il faut comprendre qu'un vendredi c'est un jour ouvrable. Donc engagement. Et donc biso a toujours représenté bango valablement. Ce qui bomoni batulelo ba été mais matanga pe zali to ça ba funérailles à Rossi. Si bomona bango so ba oya wanati. Je pense qu'il ne faut pas en faire un souci.
Mais funérailles aussi fait ça là-bas. Fatalement, il fait ça là-bas. Attends ceux qui bango baboui, mais bon, c'est quoi, ben bango il faut la nakata morgue. Et pour la nakata morgue, il faut funérailles ça là-bas. Voilà, honorable. Il faut mériter puis funérailles grandiose. À sacrifier vie na pour na mboka. Il faut se passer les funérailles minene. Voilà, honorable. Jusque-là, il faut passer les funérailles moko grandiose. Mais au moni gouvernement na biso to ebite so to kolo babangonde bazo bloqué o ezali matanga ya Rossi, corps ya Rossi ebima. Famille na ezolela. Ba bino ba autorité ya mboka. O boza pe na liloba ya koloba po eloko esalama nzoto ya Rossi ebima. Bozo loba nini jusque-là na ba réunion bozo sa. Na moni ozo confondre ma solo parce que biso ba autorité ya mboka biso tozo gérer mboka te. Na minute biso toza ko subir makambo oyo sama na kati ya mboka oyo. Ngala ke nyota la famille ya Rossi. Na déplorer pe lisango wana tant ba pesinga sango ke ba kunda ye jeudi te parce que corps ekobima te. Et corps ma jeudi te ke ba kunda ye vendredi te. Et ça les biso passi. Mais tout qui bango ba pesi raison qu'il faut passer sous deuxième autopsie. Bon, tout que bango na lilobo ba bimisi wana. Total la siko ba promettre pour la semaine prochaine. Tout comme appelle semaine prochaine ango. Soit to comme semaine prochaine que corps ebimité. Wana ko makamu susu. Mais le ko la balobi qu'il faut passer la deuxième autopsie. Tout qui bango ba salango semaine prochaine tozu bango au mona bango de baloba ki ba bimisa ngo semaine prochaine. Soit tout monde qui bimité wana ko makamu susu wana siko to luka siko ndenga rectifier ba tir na biso. Mais na mi to tika bango bénéfice de doute. Ndenga balobi que ekobima semaine prochaine. Tozela. Semaine prochaine, et au Ben de la Moulaïta, et ça dans quelques jours à Watt. Madame, s'il vous plaît, est-ce que Ebembeya aussi, et que nous pouvons toujours là où Ezali comme le corps de monsieur Tshisekedi. Donc, expérience ni beaucoup peut s'appuyer parce que jusque-là, Tozali même n'a raison que Tozali valable, c'est idéalement valable pour que le corps y a aussi Ezala exposé. Donc, il a toujours en cachette comme monsieur Etienne Tshisekedi. Voilà, que soit bon que l'autre n'a pas de gouvernement. Je ne suis pas du gouvernement. Hein? Mais bien sûr, nous souhaitons que corps à Rossi et Bima, basalé ma obsèque, au Barosel la moutonio surtout, au Abundi pour la Mboka. Mais de là à comparer corps à Rossi, corps à M. Tshisekedi a coupé en Belgique. Corps on est bloqué en Belgique. Rossi est à la Kinshasa. Corps on est à la morgue, il y a corps on est à la morgue à Mamayimo. Bon, si on a minute, on va passer raison, il y a autopsie. On les prend au mot. Si on va que tout le monde vendredi prochain que corps est bimité, car bazo continue à le voir ma autopsie. Tout le monde que non, bah comment ça connaît la population. Pour les alikam tous la biso surtout ah tous la que ba kundaye, ba bimse bembe, tout ça la matanga ba kunda. Et ça bon côté. Tango tu remarqué que ba komi ko saka na population. Sikoyo biso tozalaka toujours wana pona ko soutenir peut-être ba idée na bino ba opposant ya mboka na biso. Bozo ebisa biso congolais to sala nini pona ebembe ya Rossi ebima peto lela ye penza soki ba autorité mboka na biso ba pesi biso ba raison valable. Siko na minute to sala nini na minute to zoyo kandenge bango ba lobby te ba lobby ke robima semaine prochaine to tike la bango quelques jours ba ça la deuxième autopsie. Population il faut vendre kimia azela tant to comme vendredi pona ko yoka o bango ba koloba so ba bi ke oui corps na yande ko na bino yango yo bokamata. To sali matanga na biso. Mais ceux qui balobi que non, nan esili kaka te. Wana sikonde to rovanda, biso baninga bande comme sous opposition, total elon to rosala pona ko luka solution que corps wana bima. Ezali comme ka négociation maman. Ezali comme bitumba te. Voilà, c'est vrai que Rossi Azaki gêne. Tant que célébrer messieurs, le bami plus na Kombomi Balé, Eric na Rossi, Eric Azaki plus na Équateur. Ah, tozole la Rossi, Azaki gêne, tout le monde pas association les Congolais debout, bande connexion ba gêne bazar. Ba repé ça se peut point de vie na bango. Papa bonjour. Bonjour. Et ben ba Rossi et kangami na morgue, tu siko yo. Bazo continuer toujours ko inventer ba makambu pour corps wana bima. Yo Congolais jeune o lingi penda lelo Congolais telema abunda pona mboka okolo banini pona yango pona yango eloko te telemeli ya eloko to elia eza pona ko célébrer vérité to ekolela c'est vrai mais to epé pona vérité elobama mobimba ça veut dire corps ya ndeko na biso Rossi il faut ebima to kuna yango mais pona yango il faut vérité nyonso ebima lokola babandi déjà repesa biso mwandambu bapesa biso vérité tina suka po o bazar repesa wana toza convaincu na yango te parce que nini déjà bapesi papa ba information bazo pesa eza trop discordante bazoloba que ba présenter biso ba présumé assassin ba wana eza justice muteko sala musala nango biso to kota makambo wana te mais biso comment na biso ezali que pression esalema pour que vérité nyonso esalema et ndeko na biso to kundaye na honneur nyonso.
Merci. Ok, merci beaucoup. Na rosa pa vie ande kona biso awa. Papa na ebité. Tango bazo yebisa biso il faut basa la deuxième autopsie et tout. Siko yo congolais de fois tango makambo nyonso ezokoma na matoi na yo. Ezo salo ndenge nini na komona déjà aussi alala atika famille na ya atika bana atika makambo nyonso wana po luka ka défendre o eza ba cause ya mboka. Vraiment il y a pas si mingi donc mambo yo leka vraiment pour ande na biso aussi depuis so pena pas si mingi donc moi dit que ça te mambo essaie ma deux mois avant la mise dans ma bébé au ça donc mais bye baraga non malgré ma bébé au ça là mais les Congolais gagnera toujours peuple gagne na ngara d'abord on va c'est na suki na mais Wana eza testament ya Rossi hein, le peuple gagne toujours na ebité na cause peine de kona biso awa papa yo na debout congolais awa o telemisa congolais jeune le quoi yo a continuer ko telema pona lita mboka. Oui, parce que les Congolais ont banga makasi. Parce que jeune, parce que mboka oyo, so lingi tele maisa ba jeune. Tant on biso dato là c'est lamba oyo, ingelo bebele. Parce que les Congolais debout, ils étaient que pour la politique té, tout le canne démocratie. Parce que nini. Mais démocratie ezala déjà. Démocratie zate. Parce que démocratie, c'est démocratie zaki makamonyo zate. Démocratie zate parce que lui ya ndekona biso ronsi. Ils n'ont pas si mingi parce que bassin a souvent des hommes donc justice Sarah Moussane mais tout le monde a démocratie il y a un biso ba jeune biso moto ju makambon mais tout là les Congolais debout on a maman to basra on a justice ça Moussane. Est-ce que vous êtes sûr que justice yamboka na biso Sarah Moussane mala justice maintenant yamboka ya Sarah Moussane mala na rolo ba pe ko sala Sarah Moussane mala te pe na rolo ba pe Sarah pe Moussane parce que beza ba procès belé. Tout le monde a un mingi et même un mingi n'a pas distraction. Alors, open un gros bisou, open to télémélé en gros et ça a peine à droit. Ok, merci beaucoup. Na rosa papa na biso. Bonjour papa. Bonjour madame la journaliste. Tuni de konanga mutuna moko parce que hier ebisi biso alobi a kosenga na justice ya mboka et ça na ezali problème ya Rossi. Est-ce que justice ya mboka na biso et ça la kamusala mala? Madame, d'abord justice ya mboka na biso ezali justice moko ya 2 poids 2 mesures. Toyebi yango biso banso ba o magistrat nana no makabango mobali oya pesu yo mbongo olamba est-ce que kotile biloko muke jamais ça c'est donc ça se comprend facilement ba o magistrat nyonso ko bana cour suprême je ne sais pas ngana za juriste te mais bango nyonso en tout nana no makabango ba kozala kaka ko sala toujours na faveur ya muto no makabango na mboka na biso je ne suis pas là pour cracher pour la justice mais justice ya mboka na biso exactement mawami mais justice soit malamu kolekeza justice en Nzambe. J'ai aimé l'interview à papa ya Dauphin et à papa Rossi le biga kenon que justice ya Nzambe et sala. Voilà o ngana ko lobaka yango wana mais eloko na koloba lisusu na bato bazali ko diriger biso biloko bazali ko sala nulle part au monde kaka na Congo démocratique mais na ko senga na bango bazana ba vidéo baki na ba bibliothèque basomba kaka ba vidéo ba CD ya ba procès ya ba Hissène Habré ba procès ya Antoine Norega. Ceux qui bazui moi tant vraiment batali ba procès batwana ndenge bazalaki na ndenge lelo bakomi nde bakoyeba ke na mokili oyo tous ces pays ici bas on a kolo baka yangwana pour notre camarade Rossi paix à son âme la lutte continue jusqu'à ce que nous allons bouter, nous allons chasser les médiocres au sommet de ces pays. C'est-à-dire que Congolais a l'embatté, bien que Baza ko étouffé biso na ba façon nyonso. Bazo sala de sorte que ba ignorer, ba négliger, ba saboter voire même ba bibembe oyo kufi na liti ya mboka mais Congolais azala toujours des Maman Congolais a kolembaté na ko yebisa yo oyebi nani l'ancien président roumain nani Ceausescu. Soko yebina ebité soko zaki na ba âge ni na cette époque mais ngaza ida mokolo. Jour peuple a soit qui décision que Léonzo Léo destination palais présidentiel peuple a kendaki tinanda ko président de la République malgré bagarre de présidentiel bazo beta massacre et tout jusqu'à ce que Ceausescu a été capturé comme ça na peuple, c'est-à-dire le peuple c'est l'arme les plus puissant de la planète. C'est l'arme les plus puissante de la peuple. Nous allons lutter jusqu'au bout, même au sacrifice suprême. D'ailleurs, les sang coulent déjà. Peut-être demain, ça sera mon tour, ainsi de suite. Moi qui vous parle, dans un universitaire, mais talanga bien, je reflète l'image d'un petit chèque dans la rue. Parce que je travaille à côté jusqu'où j'ai 50 ans. Tant avant na mokilese belé o etkele peut-être eza moké na gotik là-bas nangani. Est-ce qu'il faut continuer on est allé à l'université pour faire l'exode rural? Non, papa, il faut tous se retrouver mboko eza biso nyonso. C'est-à-dire nous donc toza vraiment donc toza déterminé de
pourchasser les médiocres jusqu'à ce qu'ils seront exterminés. Ça vraiment, ils ont défi autour. Madame Kandeza Makasia, merci beaucoup de nous faire un micro. Ok, merci beaucoup. Donc, comprenez que Congolais Zolé là toujours, voire même, Congolo, Bazaka Moussika, Nabiso, Mignon, Mbelou, depuis Soudaf. Donc, on a vu que à parler à l'obara toujours mon qu'on a biso, camionnette Mbola descenda Simo Kimbango, Akim Kabongo le préféré. Balobara toujours mon qu'on a Rebecca Bilendo Pukuta. Tant au bazo tala ba image oyo likambo a Rossi, affaire à Rossi. Toboye comme à lokola, bembo bembe ya ba opposant na biso Etienne Tshisekedi wumela ki na Belgique ti lele ni ata Congo te siko ya Rossi eza na mama yemu bazo boye bima. Po bakunda ye wapi babimisa ngona kintsweki bakunda ye entre eux famille les laté on ne sait pas na habité son cause papa na biso bonjour madame papa pour na problème o ya Rossi matanga Rossi ezo wumela tu sikoyo bazo boya penza kopesa opportunité na Congolais aller la Rossi comme il faut parce que aza couronné comme héros na lutte o eza ya dictature ya marambo belé ezo le kambo kana biso siko yo jeune erozo kango erozo tala famille ezo tala biloko lutte o Rossi asala famille atiki bana tiki ezo tala siko souffrance na ba étouffement o bato mboka bakonza mboka bazo sala ezo sala ndenge ni maman en tout cas eza bena pas simi pour na mboka na biso Congo pour na mutu loko la Rossi muta bundeli mingi pour na peuple congolais azana pasi peuple congolais a telema mais comme sanga mingi bemeneti ba kanga comme lokola ya papa so Etienne Tshisekedi mais ça pasi mboka biso surtout et mboka bango et mboka na bango et mboka na biso surtout peuple congolais il faut telema mais c'est l'effort pour na négociation aussi ebima parce que abundi pour na Congo azape héros national pour na Congo et ça mama mingi pour na Congo maman na bakonzi ya mboka chef ya la police et tout baboyaki to accusé major Karine yete mtabomi et tout baromi kolobati basali première autopsie il faut basala deuxième autopsie siko finalité ceux qui ba découvrir que marambu congolais azolobeza bongo parce que autopsie ya solo eza bato ba monaki tango massage ezo betama na nzoto ya Rossi siko yo na ebité congolais okoloba ke bazana raison. Maman, en tout cas, complètement, bazan a raison, parce que Ezali bal est réel. Ezali bal est caoutchouté, Ezali bal est réel, ou abesi n'oglom sor aussi, Ezali mawamingi. Il faut kanga bato, ou abesi massas. Pe Ezali kara opé major wana Karim batindaki parce que sok sotel ba image, au monde que abengaki comme on a Rossi, tout ba image na ba téléphone tout monde qui. Eza mawamingi, ma soki esa na coup de pesa pour ça rouler là. Ezali passe pour na mboka o, baso ba biso peuple mais pe en plus toko tikate, toko telema pour na mboka na biso. Eza mboka na bango te, mboka na biso surtout. Bana surtout bagina kasa mboka pe ba kokene pe ba kotika biso. Eza mboka na biso toko souffrir boyete, to souffrir ti wap. Biso surtout il faut tout téléma, peuple congolais, téléma zala debout congolais, tout téléma pour na mboka na biso. Surtout téléma te doit téléma pour na mboka zalité, doit téléma pour na mboka na biso zalité. Il faut tout téléma pour na mboka na biso. Voilà, ba autorité ba comment ko étouffer biso mingi ebi. Maman en tout cas ce qui a été étouffé biso toko téléma pour na mboka na biso. Peuple mutu azali mokonzi ya mboka oyo. Peuple mutu azali mutu ya droit ya mboka oyo. Pouvoir eza pour na peuple congolais. Papa Tshisekedi atikela biso pouvoir pour le peuple mboka na biso eza pour na peuple congolais. Eza pour na bangote, eza pour na bangote peuple mboka biso eza pour na batu nyoso tu ya mboka. Eza pour na bangote autorité ba étouffé biso. Non, biso surtout azali autorité. Eza mboka na biso maman, eza mboka na biso. Muna surtout azana droit na ye. Comment droit na biso ya peuple congolais, ne surtout comme étouffé. Eza la sensité maman na ngai. Eza la sensité, eza mboka na biso, batika biso to la Rossi dans les calmes, to la ndokoloso aussi a confié pour na biso pour na peuple congolais. Pe ba ndokoloso ni surtout ba jeunesse congolaise, botelema, to tikalis ote, to kenango tina suka. Pe en plus barokende. Merci beaucoup. Merci madame. Voilà, donc vous avez compris que Congolais nyonso surtout ba jeune pas si ezara na mité maratokole la pe to continue toujours kolela. Na marambo et ça la biso passi et puis to kolité to continue toujours dans kolité na marambo et ça la passi parce que nous avons besoin lobby mutunya ça se retrouver na musala sala ka Rebecca Bilendo dans sala musala na ya koloba loba liboso ya bandeko belo balanda kangai mais lobby pena se retrouver na musala na ngala gagner quelque chose. Na cause à la teke na zo sala musala sous le soleil comme ça et puis demain tu pleures, tu souffres parce que bah soutien ezate musala ba salaire ezate tout et tout. C'est pourquoi pour moni lit oh tango congolais à télémi, tango congolais à lobby, tango congolais à télémi avec beaucoup d'insistance. Et ça pour continuer toujours lit pe ko luka un peu ko sensibiliser les sous congolais jeunes. Il y a continuer toujours ko liter ba lobby congolais lobby a bien ko lemba na été à ko continuer.
Autopsie à solo eza ba image otomonaki. Le gouvernement ba kondi à la police ba komi kolukila biso ba rubrique belé pour na kosa la deuxième autopsie, troisième autopsie, to ebite soki koza la quatrième autopsie pour na koluka assassin oyo bomaki Rossi, mais boye ba ko autopsie à solo congolais azana yango. Ce qui est à mutoyo to suspectaki te peut-être ça sous ordre na yende de konabiso Rossi akufaki, mais au moins justice ya Nzambe sala. Congolais a continué lutte na bandeko bozaka libanda ba continuer ko soutenir biso et puis na senga rabino bo s'abonner na Info 16 masolo yakine avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na continuer toujours ko informer bino na mamunyo so brosenga. Pour aujourd'hui c'était une messe mais pour na lobby ba occasion pe ba message ba masolo ya kobeta eza ebele. Grand merci et bisous na tonton Mwinga mobile ya série Makasi qui était derrière la caméra. Grand merci et Pchi Image Aaron Lubamba na équipe Mobimba ya Info 16. Je vois Magui, je vois aussi Mignonne Mbelou depuis Soudaf. Il est pas moko parmi biso na équipe ya Info 16. Na moni famille nanga Pukuta, Patricia Lelo, Mami Pukuta, Timothée Pukuta, Blensing Pukuta, Richie Pukuta. Boza vraiment ebele ba Pukuta nyonso. Et puis à mes beaux-frères Chris Kunku, Delphine Douboula, ma belle-sœur Jolina Tamboué, Ferdinand Mabiala, Boza ebele ba beaux-frères nangai et à tous mes enfants na Lingabino Mingi. Sans oublier na bandeko nyonso ba soutenaranga vraiment les Ndamboka. Kamanette Mbola descendant Simo Kimbangu Hakim Kabongo les préférés, Papa Ntoa, hein, Papa Ntoa, Maker Ntoa depuis les États-Unis d'Amérique. Je vois encore Papa Marcel Bikolokolo, je vois Boza vraiment ébélé. En tout cas, je vous dis simplement merci Robert Ndambi depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous fais des bisous et bye prochainement dans ma solo à Kinabi.